fédéraux, nabiso, sectionnaire, cellulaire, na kosenga batele mabobete la bango maboko makasi. Président fédéraux boyao, boyao bango calmement. Il ne peut se vivre. Papa Poyo, bazalaki consulter, contacter Nandenge Nyonso pour pas trahir parti Baboyaki. Yango, Boyokaki, groupe Mogo, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, il faut que vous Sabino Makambouana, il ne peut se vivre. Dans le but par président fédéraux au Bazali Ao. Boyokaki, pour que mon abatou, bazana respect mon côté, ça va, bao mamatiwana bakoki, c'est tout. Pour que mon akomate, est-ce que batou bazana respecté. Batou balongwe, s'il vous plaît, botika makelele. Makamunaza kolobawana est important. Bomonaki, bino ba président cellulaire. Boye ba bien que parti est en organisation na yango. Ceux qui t'ont levé option na niveau à parti, yo za électron liberté. Ndeko yo Patrick Mbouyi, oui, Azalaki président cellulaire. Il y a 10e rue. Président fédéral et Amouamba a suspendu qui est. Aza président cellulaire. Malgré ma camonio sur Bazo Salaba Makelele, il n'a aucune qualité. Président fédéral, n'a pas aussi. Voilà. Pour le président fédéral a suspendu qui est. Dans mon parti, il y avait option que tous les candidats Nabiso, Daniel Bumba, quoi à la gouverneur, yé na lokoso yambong, ake pas de okasong, azimbong, aye na eti na Céline na ye. Il devait se vivre. Les bateaux, parce que la base a décidé. Et à ma grande surprise, il ne se gêne même pas. Basali, ba vidéo, oh les lots token de permanence, token de koboto la kabouya permanence, token de kosala bo. Il ne peut se vivre. Biso, tokokiko, trancher si la mémoire de Papa Etienne Tshisekedi. Biso toza parti politique et à non-violence. Boyoki? Toza biso nyonso nase ya mibeko ya mboka. Mutu nyonso ayebi ke parti de pes ezana mutu aza ko dirigeango, mutu aza ko engageango c'est Augustin Kabuya. Boza kolanda ngai, bolanda ba biloko mususu wana te. Bolanda biloko wana te. Boza kolanda ngai? Biso tozo sala musala na biso. Okomona soki bazwi kaka tozwa nanu makambo na ndenge ya propre. Lelo bakomi kokende ko négocier na bana ya ba université bokende kuna bobengana Kabuya. Est-ce que biloko wana eza malamu? Na ko lancer appel na poko lelo. Bolongo na nzela wana bato boyebi ke bazaki na droit ko yebisa bino vérité, ba yebisa bino vérité te. Ils vous exploitent. Ce n'est pas de votre faute. C'est parce que vous n'avez pas la vraie information. Comment expliquer Bazolo Bakebake na convention? Convention go, les piliers de Kinshasa, les 4 fédéraux à Kinshasa, Bakeité. Et puis, Bato Baza komi présenté que tous les bons offices, na babiro na bango, ne babane ko kabola ba invitation ya convention na bango ya pirate wana. Est-ce que tous ça sérieux? Moins sérieux. Hein? Moins sérieux. Tous ça sérieux. Vous mettez la bande qu'on a biso maboko makasi. Biso toza simatata mokonzi ya ekolo toyokani toyokani hôtel mabino nyonso likolo bopelisa mine ya ba telefone na biso mokonzi mboka mona ke base nyonso eza sima na ye bopelisa bino nyonso
soki bokoyembe na biso bakomisa na faci beto mokonzi na biso ya bamenace te botika bato bamenase biso bavideo na bango ya bamenace ezali mokolo ekozali oyo tokozala devant bajuge batuni yo mibengaka secrétaire général na bato na yo lakisa biso mikandano ezali wapi. Personne n'est au-dessus de la loi. L'IDPS se bâtit dans ce pays pour un état de droit. Ceux qui ont la moukika kaboy, au mibengi secrétaire général. Pour au monien, biloko nyonso bomoni batu baza koyeb sabino wana. Ceux qui de l'eau, IDPS viva. Va convoquer ma parti politique nyonso balobi. Chaque parti politique est signé nani a engagé IDPS. Hein? Ceux qui n'ont pas lobby, IDPS viva. Na ke kolala na ngana lobby, batinda secrétaire général na bangwa qui est engagé. Engagé mais nous parlons de quoi? Et puis naza koyebi sabino na poko de lobo. Totika koyokisa mokonza mboka soni. Ceux qui botalinga bien, ceux qui bomoni naza ko réagir na ba provocation nyonso te, c'est par respect. Il y a tata mokonza école. Akoki ko décevoir yete. Nayoki batu balobi azwi bambongo ateki ba poste. Na lobi ba poste ngo eza poste nini. Soki eza kapona makambo mbongo, nazaki informateur. Bakende ko vérifier batala ba informateur bazo bambongo boni na mboka oy. Bazo ba millions. Moi aussi c'était une occasion on a gagné ko ba millions. Ce n'est pas ça la priorité pour moi. La priorité pour moi, c'est d'accompagner le président de la République. C'est ce qui m'intéresse. Ngaï Lelo, IDPS viva. Ata naza secrétaire général T. Nalobi, ata naza secrétaire général T. Bola nanga malam. Pendant 4 mois, on va créer des zones à parti. Balobaki ke tosali boye pour bapesa ka mbongo na bato songolo pakal. Mais 4 mois oyo ba liste oyo totiaki commission awo bango moko batambola ki na ba bureau ya ba ministre nyonso o rejeter ba liste wana bazwi ba kombo ya bato na bango baza kotinda ngai na vandi na ngai na lobi ba combattant bango moko bakokende ko réclamer ba poste na bango IDPS viva. Mais na yebisaki bino awa ke bovanda kimia bokende kotungisa mutu te batu bango moko ba conscience na bango eza chargé puisque okokosa mutu lelo lobi okozanga omonaki jeune wa bande kokosa kaza député abando kosa mikolo nyonso mais mukolo asoka basa nini sikoyo discours ekomi ndenge nini o chef de l'état bengaki Kabouya yebisi a démissionné. Mais finalement, Bokoko Sabatouango combien de fois? Hein? Bino, Bolongola Kingai. Bino, au lieu même à défendre Mokonzi Mboka, baza pour attaquer Banda Lobi Makambu ya Constitution. Bino, Manduki na Bino, Botal Sepa Kabouya. Ngai na kokipe Bino, Bisonyo Sosima Fachi. Beaucoup dans les réseaux sociaux. Naza koyebisa bino boy. Na monaki ba mususu. Moko tosala ka boy. Toluka ka même ba bulletin na biso. Na ba relevé de compte na biso. Total sakango ba. Po nazo mona batu mususu. Boyebi même tango muto aza koloba. Ça reflète le niveau de son raisonnement. Naza koyebisa bino aw. Bomonaki tango mukolo mbule betaki aw. Batu baza kofinga gouverneur. Baza kofinga gouverneur na biso. Mais toza la série. Gouverneur wana auti kokota il n'y a même pas une année. À côté le gouverneur là, tout le monde sait que c'est le produit de l'IDPS. Yo muto IDPS. Obandi kofinga gouverneur wana. C'est-à-dire quoi? Oza ko laksa batuke biso IDPS to sanganaki to pesaki mutu amayele te. Hein? Ata binomoko. Moi je vois les choses autrement.
Tant baza pour attaquer gouverneur, c'est tout un système, un régime politique au baza pour attaquer. Mais yo, au misali moutoua maye le belé, tu fais le travail que les opposants pouvaient même faire. Oye bien l'autre côté, kendo sa la bilanga. Non, on ne s'improvise pas. Il faut réfléchir. Nalobi écoutez-moi très bien. Nayebi Sakamino Ao. Je suis le défenseur numéro 1, ya FARDC. Je suis le défenseur numéro 1, ya police Nabiso. Je suis le défenseur numéro 1, ya ba service de renseignement. Pour nani, eza régime Nabiso. Batouana baza batu Nabiso. Biso ne toko défendre bango. Mais yo comme wana, ba publication na yo eza contre police. Publication na yo eza contre armée. Oza mayelité. Qui combat le chef de l'État indirectement. Vous avez la nangai? Vous avez la nangai? Quand moi j'arrive à l'intérieur de la province, na bengi saka bakonzi ya police, na bengi saka bakonzi ya armée, na bengi saka bakonzi ya service de renseignement. To solo la kanabango na pesa kabango conseil et puis na epsi bato parti que vous devez collaborer avec ces gens ici puisque bazo sala musala yamboka batu bakoki ko critiquer bango baza batu mususu mais biso toza ba défenseur numéro 1 ya batu ol tokani yo mibengi mutoyi de pes ba publication na yo eza contre armée eza contre la police. Tu fais une mauvaise campagne contre les chefs de l'État et contre les partis. Toi baza ko pesa mbongo oza ko kangai biso to sala ba propagande wana te. Biso makambo nyonso o mokonzi mboka asaleli biso ezali kitoko to betele maboko makasi. IDPS viva, IDPS viva. Otala raisonnement ya bato muto vandi na yo ozangelo kwa koloba o Kabuya ateki 4000 numéro matricule atali boma yango ozo mona ke batu bavandi bazangi biloko kwa koloba ngai naza ko yebisa bino na poko alelo bozongela ba débat ya pamba wana te biso nyonso si matata mokonzi ekolo pona makambo etali constitution tokani ba fédéraux nyonso na sina tindaki lettre circulaire bino bo récolter nanu ba signature nyonso bo sensibiliser population po mokonzi amona ke makambo ya lobby azana population simana ye tokani nadingi boyebi. Il n'est pas donné à tout le monde de comprendre au même moment. Tant on a eu ça, Kabino di Banda, c'est Kabila qui est derrière Corneille Nang. Au lieu même de Kabila va attaquer Ngaï. Namone kaka bat nabiso ya IDPS, babandi ko attaquer. Oh non, Kabuya, mais tant au chef de l'État lo baki na ye. Siko bakende ki wapi? Hein? Bakende ki wapi? Nayoki ba mususu balobi boy, IDPS viva. J'allais oublier ça. Nayoki avant naya place oyo. Namona ki ba déclaration moko na ba réseaux sociaux pour na démobiliser bato. Oh, toza période à trêve, bo signer ki trêve nana. C'est-à-dire lelo ndenge Corneille Nanga za kuna soki wapi ayebisi régime officiel légal o ya biso wa vous ne pouvez pas fonctionner toza na trêve. M23 ayebisa pouvoir officiel que non o signer ba ordonnance te bon nommer batute soki naza ko yebisa bino eloko ngoboy na lingi ko scandaliser batute bande ko wana bayebi ke bazana illégalité soki ezala kata batu mususu ebele balinga bakende prison bayebi yango ils sont allés fabriquer même un seau baza ko se gêner te oza conscient que mikanda na biso oyo eza nango légal te. Quel est le message babane ko passer na mitwa batu? Admettons hein tondi manan tozo nanu démarche na bango baye babengani ngai babengani biso na lobi tozo nanu wana IDPS viva. Non, ola nangai na liko expliquer bino likambo. Lobby mutu mususu pe po ba nommer yete a recruter pe batu a bengani pe bango. On est en train
décultiver quelle culture na mitu ya bato. Ebele, lelo, voilà ce que vous devez dire à nos frères là. Non, Baza Bandeko Nabiso. Tika Bango Bafinga Biso, mais moi j'ai beaucoup de respect envers eux. On a travaillé dans Bango, Baza va collaborateur Nanga. Mais à un moment donné, va déraper na Bango. Mais Nani Kotu na Boye. Toyoka Nanano, Toyoka Nanano. Toyoka Nanano. Babilo Konyoso, Baza Kosala Wana. Baza conscient que Baza n'a raison mon côté. Banda lelo soki batuni bino ke Kabuya bomi parti. Bondi mananu soki balobi bongo kabomi parti. Maison sa mutuna abomi parti par rapport à quel parti? Puisque ba parti nyoso ya minene obino boyebi. Ba parti nyoso ya minene oya mboka na biso. Ndenge tozana bango na présidium ya union sacrée. Ngande na za diboso na bango. Et puis ndenge bazana bayebi ke nous pouvons tout dire. Kabuya azana poids politique makasi koleka biso. Bon, balobaki o ba mususu kaka ndenge bazaboy. Balobaki o na élection ya ba député biso balongola ki ba kombo na biso, c'est du n'importe quoi. Toke élection ya ba sénateur. Ngai na bimili susu liboso ba tunyonso. Oya présidium na lobi yango bien, je pas devant caméra. Poids politique ya IDPS na Sénat eza likolo ba parti nyonso. Puisque Sénat ezaka jiti kotak bazo répondre sur place. Bazo voter bato bazo répondre kaka. Première force politique. Toza première force politique. Si vous beaucoup contester jusqu'à quel niveau? Moi j'ai un bilan. J'ai un bilan un jour. Naïf Sakamino qui écoutez-moi très bien. Bomoni Ezaneti entraîneur Nabiso équipe nationale. Asali sorti nyonso à perdre à ta match mon côté. Lobby au Monica Mutabino entraîneur wani fois longo kwa za mundele along bakotuno kazo longwa pona nini na minute oyo balobi ono Kabuya abomi parti. C'est ça le discours qu'on développe dans les réseaux sociaux. Nana koyebi sabino boy. Kabuya abomi parti te. Kabuya à répondre na ba intérêt à ba individu. C'est ça le problème. Puisque Batunion soit na cette base à nommer ba ministre, ba mandataire, ba ngaba lobelo comme mon côté. Naïbisa kibino makambo. Ça la volonté nae ou bien okoluka kolanda volonté à mokonzi. Mais eloko ezoka musanga ezali nini? Professeur. Eloko ezoka musanga batu baza sincère na mokonzi mboka te. Pona nini naza koloba bongo? Mokonzi soki alobi nayebisi bino ke tango biso toponaki ndeko Idrissa mokonzi abengi ngai alobi kende longola kombo ya Idrissa tia kombo ya Sama Lukonde. Sinabengaki bino place oyo nalobaki yango IDPS viva. C'est ce qu'on appelle la discipline et la loyauté. Est-ce que Nasala qui a un problème? Nasala qui a un problème? Nakende ki awa nake kokutana na mokonzi mboka na pesi rapport na makambo etali mise en place ya ma commission permanente na Assemblée nationale na memeli ba CV ya bato abandi kotanga bakombo a désigné bato oyo ngai na bande kotalela ye na chanja ke loko na nzela na sali o mokonzi asani ni mais pona nini na lobi makambo wana dimanche passé bande komoko bake kokutana na mokonzi mboka baza koyebisa ye makambo eza koleka na parti makambo bango moko bayebi ndenge bakreaki yango IDPS viva yoka makambo ndenge balobaki balobi o Kabuya basi balongolaki ye na CDP ya tuni bango CDP oya wapi
boke kosala biloko na illégalité boza koloba ke non biso tondima yango eza malamu te. Oh mais soki ezali bongo nommé ye ata ambassadeur na pays moko ya Afrique po atika parti. IDPS viva. Boyoka nanu raisonnement ya bat. Mais boyoka nanu génie Fachi Beton. Fachi Beton ayanoli bango boy. Boza kosenga ngai natinda secrétaire général na exil forcé pour asali mabe bomete na tata mokonzi ya kolo maboko. IDPS viva. Mais balobi oh non bozo mona teke crise ezali ya yebisi bangoke ba désordre baza kosala wana eza malamu te. D'ailleurs ndenge baza wana bayebi position ya mokonzi mboka na makambo nyonso alobi to respecter ba texte soki secrétaire général akolongwa na voie moko légal eza teke bobanda kofinga ye bobanda kohumilier ye yango na koyebisa bino na pokwa lelo ke mokonzi azalaka d'accord te na éducation nyonso bomonaka na réseaux sociaux na banini tokani. Mais plus grave encore, le mercredi passé aussi Kanano naza ko regretter mingi. Mon général na ko senga boli. Naza ko regretter mingi. Mon général na ko senga boli bino na pokwa ya lelo boy. Eza biloko ya soni. Eza biloko ya mabe na vite lokola hypocrisie. Bakende ki mercredi et pas mokonzi mboka. Bake kuna mokonzi ayambi bango a chargé ndeko nabiso secrétaire général adjoint de Obizi buke kende oyebisa batu na yo. Mais ngai tango mokonzi ayebisaka ngai na bengisaka bino esepelisanga te esepelisanga na koyebisa bino. Balobi ndenge tozali awa Kabuya il faut démissionner. Mais bango basi balongola kingai. Siko muto yazo démissionner, ndi azana mandat ou bien muto bosi bolongola. Omona nanu contradiction. Et ceux qui ont anaté atuni bango lelo qui engage les partis. Bango moko ba répondre c'est Augustin Kabuya. Mais tango baye nakati na bango ba créer crise wana balobi lelo bayebisa batu na bango vérité. Basi batie équipe na bango mususu en place où eza ko travailler sur la convocation ya CDP. Boza ko kangai sikoyo est-ce que baza sérieux na bato balandaka bango ou bien baza sérieux na mokonzi mboka? Oh tozo sala feuille de route pour la sortie de crise. Ba mususu ba mibengi oh toza médiation et à bons office. Mais yo comme benga médiation à bons office parti mususu zo sala confiance te. Puisque na tikala ko sala bango confiance te. Bango mo ne baza sima biloko wana. Na mené banquette na ngai. Na monique il n'y a plus de sérieux. La seule personne que j'ai fait confiance dans cette affaire, c'est le chef de l'État. Yende Mukolo parti. Bon, Pino Siko Bozo ya wapi. IDPS viva. Moutoko Sabino T. Le chef de l'État est resté derrière le texte du parti. Point bas. Tokani? Comment on a monté que Bisotoza, équipe y a pas député. Otoza Kosala. Méfiez-vous de ces gens-là. Voyez bien, na vie, ce qui me fait mal, c'est quoi? Parce que Mokonzi Mboka yambi bango. Mais ils n'ont pas eu le courage de faire la restitution. Ndenge Mokonzi Mboka
alobaki. Est-ce que baza ko respecter mokonzi? À ma grande surprise, namoni ba komi na ba réseaux sociaux non, ba convokaki Kabuya kuna pa mokonzi, ezaki jeudi amemi 625 personnes na ba féticheur na kati. Ngai naza na Aden ya bakisité. Je suis un enfant de Dieu. Ce que je suis aujourd'hui, c'est par la volonté de Dieu. Nakotikala ko consulter mutu ya bakisité. Nzambe nda lingaki ke naza la place oyo. Eloko bande ko baza ko comprendre te ezani. Nga nakoyebisa bino na pokwa ya lelo. Commission oyo bandaki ko travailler sur la convocation ya CDP et où dit qu'on remettre un rapport il y a 2 jours. Rapport final et Cécilie. Convention démocratique ya solo toko convoqué yango awa nakata Kinshasa otogani. Pobota la batu comment est-ce que baza mitema mabe. Ba mususu o tozo convoqué congrès et puis nakati wana ba yebisaki bango boye et pas tata moko alobi. Votre histoire là était attaquable. Si le secrétaire général voulait amener ça en justice, c'est attaquable et ça n'a illégalité. Mais magistrat suprême Azako Pesa Binotoli, Bozako Yokate. Si vous voulez nan, il ne peut se vivre. Nyon Soana, voyez bien, Fachi Béton, c'est un génie. Bomoni Batou. Bato babane ko alimenter ba crise o bando ko tinda bambong. Bino te Fachi Béton avantage o tozana mona likambo ezani. Les chefs à tous les rapports ya bato baza impliqué na babiloko ba créer na kata parti. Aza informé. Hein? Yo so mona bato balobio d'ailleurs naza ko ebisa bino. Ngana sala kabiloko Ngulu. Et je vous ai toujours dit que je ne suis pas un électron libre. Je réponds à quelqu'un à qui je fais mon rapport. Moutouako Sabinote, Nayoki, Basako Sangana, oh, Tozo Salafé des routes pour la sortie des crises. Crise au Bamoko va créer. Ma poste Basako occupé dans l'institution et c'est ici Bangote. Parti ne c'est pas ici. Mais quand on a pas institution, pour y a cause de poste na parti, nous allons évoluer. IDPS viva. IDPS viva. Bango bakei ezana batu na parti awa. Ba créer ba compte fictif na bana oya bango. Bomoni ezana ndeko na biso mususu oya azwaki courage na ye ya kosala restitution na ye conformément na instruction mokonza pesa kiye. Tango ndeko wana lobby o Kabuya corrompre na bakari minye. Te boza la honnête. Et c'est vivre. Bon, petit canal makambo pour provoquer bat. Après la maille, il ne peut se vivre. Dans le bien. Dit. Ba comme sénateur banan mamuke. Il ne peut se vivre. Il ne peut se vivre. Groupe ezali kopela bakabela kingayango. Na lobby nazana ba groupe électrogène mususu nanda. O toti awa kaka pona biso na parti tokozala na ba activité bakati courant ya SNEL toko continuer. Salisate. Salisate. Na lobby ke bokotala ke fonctionnement ya mboka ezana bakokoso. Ça ne sert à rien batu babanda ko tergiverser autour ya makambo etali constitution. Garant ya mboka, garant des institutions, garant de la nation, c'est le chef de l'État, il n'y en a pas deux. Il ne peut se vivre. Bon, mi mette la maboko makasi. Makamboyo naza koyebisa bino nayebi ke ezana ba cadre mususu batie ba combattant na prison ngo ezanini kokosaka bango
bomona kingai ezo salanga soni na pasi na motema ka aza moninga na biso te soki mokonzi a instruire na likambo kende koloba kaka ndenge alobaki ata ezosepelisa yo te boza kolanda ngai boza kolanda ngai ondetela maboko makasi pourquoi naza koloba makambo wana ngai esalinga pasi na motema mpona nini namoni bato baza sincere na mokonzi ya mboka te ngai naza kopesa exemple moko ya moke tosanganaki place oyo parti elobi mpona présidence ya Sénat il faut ndeko Idrissa ani azala candidat na biso eziko ete mais ntango mokonzi ya instruire ngai alobi kende otia olongola kombo ya Idrissa otia kombo ya ndeko Sama Lukonde eske nayaki kokosa bino na konvoka mawa te nayebisaki bino ke mokonzi na biso nyonso alobi nakende kotia kombo ya ndeko Sama lelo bozwaki mbongo ya bato bokende kozongisa IDPS viva. Pourquoi naza kolobela bino bongo mokonzi atalaka biso si honnête ou pas. Yaden. Parce que Cour constitutionnelle va salaki barré na bangote. La Cour n'avait pas rendu les arrêts. Il y a résultat final. Oyo ba député bazaki confirmé te. IDPS viva. Je vous donne un exemple pour vous comprendre yango. Boyebi ndeko na biso VPM na biso honoraire Peter Kazak. D'ailleurs, j'ai profité de l'occasion, c'est les seuls membres du parti Oyo, tant qu'on a le béni makamba constitution, encouragé Kingai. À Salinga même na proposition, il y a ba makamuni ni tokoki ko aborder déjà. Bobe tele maboko makasi. Contrairement à Moussous Babane Kobenganga ono, il faut qu'on vende sa batou, il faut makambo ko décider ndenge wana te. Ba Moussous au congrès kota. Non. Nalobaki que l'unique personne habilitée à engager parti Oyo congrès pesa ki pouvoir ezali ngai. Ezali balete. IDPS viva. IDPS viva. Ozokende bande konangai. Bozo talake tango nazolo makambo ndeko Peter Kazak eza pona nini. Asalaki mosaïque na ye pona parti. Na publication ya CENI azalaki na 16 députés nationaux. Mais tango makambo ke na Cour constitutionnelle balongoli 3 atikali na 13. Mais na premier rapport na identifié qui est Kazaki na 16 députés. Mais na rapport final azana 13. Mais makambo nezozwa à peu près 1 mois. IDPS viva. Soki tozui makambo etali députation ya banani oya ba provinciaux. Boza kolanda ngai na ba cour d'appel nyonso yo ba requête ezali ba contestation ezali. Nyonso na balourdir machine. Bomona ka na Sénégal ba voter président lelo lobi Moussala et bandi ba nommé premier ministre. Et plus grave encore, comptable na makambo wana ezali chef de l'État yemoko. Yende azana compte à rendre devant peuple. Mais botala awa ezo koma o premier ministre aza ko présenter programme du gouvernement na ye ata binomoko. Ezalaka bongo? Ezalaka bongo? Et puis nani ayebisi biso ke il n'y a que nous les politiciens biso tozana mayele. Biso nde tozana mayele koleka bato société. Bona nini nalobi makambo wana
IDPS viva. Makambo ezebele na lobi ndenge bozali awa. Mutu ata moko te akosa bino adenatire propos ya tata mokonzi ya ekolo. Ngai na talawana pona koreleye kaka message tata mokonzi ya ekolo. Yango nde ko interese ngai. Ba débat mususu ya kanivo etali ngai te. Nayebi ke makambo etali constitution nayebisaki bino boye. IDPS viva. Ngai nazaki informateur. Pouvoir nanga bandaki kotire source nango na article 78 ya constitution alinéa D. Ngai nazako bake nazalaki informateur. J'ai travaillé sur base de la constitution. Naibisaki bino ke ngai moko nakendeki kosala rapport nangepa tata mokonzi ya ekolo. Naibisaki eke mokonzi mais namoni lourdeur eza makasi na makambo oyo. Tosolelaki. Et puis ce qui est plus grave c'est quoi? Mutu aza censé combattre la constitution eza tata mokonzi ya ekolo. Ya yebisi bino ke bakoko so ezali tokosala débat pona nini? Yo pesinga mutuka nakendeke kotika biloko na port ya Maluku kuna. Opesinga mutuka ya 4 cylindres mais ezo mema 20 tonnes. Tango nazokende na nzela na bangomba mutuka eza ko répondre malamu te. Soki nga na ye na lobi mutuka il faut koluka ba poids lourd ya 12 cylindres weza na ba multiplicateur yo lobi te mutuka wana ekomema kaka biloko yokende nango te. Mokonzi a expérimenté pouvoir na ye na constitution na premier mandat. Makambu nyonso alakaki population asali mususu constitution eza ko bloquer ye. Et puis botala makambu wana IDPS viva. Nazako yebisa bino ke constitution na biso mutu oyo abotama na mayela ko yebisa bino kaka eza mate. Et que pour la koyeba que Bible ezalaka na deux parties, Ancien Testament na Nouveau Testament. Il faut ça la théologie. Il faut que la pasteur pour yeba biloko wana. Nazomona batu na orgueil na bango. Oh, Kabuya veut tout parler. Kabuya veut tout parler. Te naza koloba yango boye. Ce que tangi constitution na biso oyo. Eza koloba ke non Congo RDC ekoki kotika parti na ye ya mboka pona ko faciliter unité africaine. Eza neti yo oza na lopango oyo ndenge toza boye. Olobino na kotika parti nyonso ya sima pona ko privilégier asin de bon voisinage na batuguna. Est-ce que ezali malamu? Est-ce que ezali malamu? Biloko nyonso wana bomonaki tata mokonzi ya ekolo alobaki boye IDPS viva. IDPS viva. Tata mokonzi ya ekolo alobaki ke makambo ya gratuité okende ti na niveau ya humanité école secondaire. Or constitution ezosuka kaka na école primaire. Mais sikoyo mokonzi aza na makanisi ya alamu est-ce que apaka yango ou bien faut totalaka makambo wana? Bobete la mokonzi mboka makasi maboko. Botele mboka. IDPS viva. Nakutanaki na quelques responsables ya bamboka ya bapaya. Batuna secrétaire général papa. Makambo boza ko provoquer ba combattant Isabelle. Boza contre makambo bien nini. IDPS viva. IDPS viva. Makambo toza koloba. Na yambaki ba représentant ya certains pays étrangers. Batunia kingai pona makambo na lobaki. Na yebisi bango boy. Na lingito solo la likolo te.
tobi misakaka constitution ngo et de parta biso. Est-ce que boyebi que nazalaki informateur balobi oui ozalaki informateur. Ngana lobi botala nan tozoken. Mokonzamboka a prêté serment na ye. Avant de prêter serment, c'est ni à rendre public les résultats. Mais constitution est non. Il faut prêter serment le même jour. Il faut bateau bazako contester victoire na yo, bakot sa ba recours na cour constitutionnel, balakisa yo prouver que réellement on gagne qui maponom. Vous voyez que c'est ni a publié qui va résultat, si je ne me trompe pas, le 30 décembre ou le 20, quelque chose comme ça. Non. Non, non, on a 20 janvier, Zaki serment. Au moins, on a kamunenge bozo bebi sayango. Keba. Le 30 décembre, hein? Le 31, ah, bino, te, bomoni biso, musala tellement que le kimingi, biloko musuto komi ko bosana yango. Il peut se vivre. Mais nalingi ko mema bino na raisonnement moko po boyoka makambu yango po nani ninga na telemelaki yango. Na ebisi ba diplomate wana na lobi. C'est ni a publié ba résultat na ye. Constitué lobi que président Oaza proclamé par Aseni a koki ko prêter serment jusqu'à ce que ba challenger na ye va introduire ba recours. Recours wana ezozwa ta ebele. C'est la constitution. Mokonzako violer disposition wana te. Tango ye a prêté serment. Ceux qui totali na élection législative ya ba députés nationaux. Bolanda lisusu kuna pe botala nanu nous avons 500 sièges na parlement. Mais ba circonscription eza ebele.